tosali mise au point oyo pona kolimbola pe kolakisa maye mazali kolobama na ntina ya liwa ya Monsieur Dieudonné Kisolokele Ntoto. Ye azali kimbangiste te. Monsieur Ntoto Dieudonné bangonde kuna bazali na matanga ya Monsieur Dieudonné Ntoto yenda kufikuna beglize mibale toza na bango eglize kimbangiste na sekte ya Mokoto. Alors kuna nde matanga ezali mebiso toza na matanga te. Bande ko balandi ya Kimbangu 21 o ezali breaking news. Nkamba euti kosala mise au point na tina ya liwa ya moko ya bakoko ya papa Simon Kimbangu na kombo ya papa Dieudonné Kisolokele Ntoto o ya tikaki biso depuis le 1er octobre 2021. Na tango bakimbangiste to pe bafricain pe mokili mobimba bazali kozela message ya bacondoléance oyo kouta epai ya papa Simon Kimbangu kiangane chef spirituel et représentant légal na liwa ya ndeko na ye papa Dieudonné Kisolokele Ntoto kasi tovandaka boye mame bombe kwei batindi nde batata oyo baleka na télévision baloba makambo bango bazali koloba bazali kotiola liwa ya ndeko ya papa Simon Kimbangu kiangani bazali nde kotiola kasi eloko nalingi bolanda lisusu mandeko bokolanda video oyo ya message na bango bolanda kota asuka bokoyoka nzembo ratelki oyo ezali presse na bango kuna ya nkamba nzembo wana batie na suka pona kotiola. Batata pe ba mama oyo bazali kolanda biso bipai na bipai tosali mise au point oyo pona kolimbola pe kolakisa maye mazali kolobama na ntina ya liwa ya Monsieur Dieudonné Kisolokele Ntoto. Ye azali kimbangiste te, azali mondimi ya lingomba ya Mokoto 87 oyo tobengi ba dissident ba maleliste. Azali mondimi ya église kimbangiste te nde yango tolingaki toloba po bandeko nyonso baza kolanda biso na mokili mobimba bayeba ete lingomba ya kimbangiste tozali na matanga te. Yango nde tolingaki to expliquer na bandeko po ete bo comprendre situation ezali koleka kati na biso pona kolongola lukuta oyo ezali koleka na ba réseaux sociaux. Natiki maloba na ndeko na ngai. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu batu bazali kotuna mituna epai ete na église kimbangiste tozana dei que chef spirituel ya église kimbangiste adjoint akufi Monsieur Ntoto Dieudonné bangonde kuna bazali na matanga ya Monsieur Dieudonné Ntoto yenda akufi kuna beglize mibale toza na bango église kimbangiste na sekte ya Mokoto. Alors kuna nde matanga ezali mebiso toza na matanga te pamba te kuna na 26 égale 1 kuna nde babenga bazali ba dissident kuna nde ba chef spirituel adjoint bazali mebiso na église kimbangiste bandeko ya papa Mukunzi ya Bule tobenga bango ba papa conseil direct na ba mama. Alors église 26 égale 1 bazali ba kimbangiste te donc bazali ba dissidence na kanisi bisika nyonso bayebili kambwana doctrine yango nde kabola kabiso na mangomba biso na église kimbangiste tozalaka na ba chef spirituel adjoint te mais tozalaka ba conseil direct oyo akufi azali mutu na biso te kasi mutu ya 26 égale 1 na direction ya Mokoto. Yango nde tozali koloba po ete bato nyonso bazali kolanda biso bayeba
makambo yo ezali kuna na mokoto nde bazana matanga biso na église Kimbangiste matanga ezali te po ete confusion ezala te yango nde toyebisi mokili ba oyo nyonso baza kolanda biso po ete bayebe te matanga oyo wana ezana na église Kimbangiste te mais ezali kuna na mokoto 26 égale 1 to silisi na kumba tata mwana pe tata Molimo Santo. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Fondée en Kamba le 6 avril 1921, siège international. Mise au point de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, sur le décès de Messier Dieudonné Kisolokele Ntoto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, vient par la présente démentir les informations selon lesquelles qu'elle est en deuil. À cet effet, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle n'est pas en deuil. Sur ce, Messier Dieudonné Kisolokele Ntoto, décédé à Kinshasa, est un fidèle de la dissidence de Mokoto 87, couramment appelé Maléliste ou Bana 26 égale 1, appelé dans son organisation interne chef spirituel adjoint et coordonnateur des chefs spirituels adjoints. Nous informons également l'opinion tant nationale qu'internationale que la secte de Mokoto 87 a un chef spirituel répondant au nom de Messier Wabasolele Diangenda Armand. De ce fait, nous avons voulu porter la lumière sur cette information à la disposition du public pour que vous sachiez tous que l'Église Kimbangiste n'est pas en deuil, plutôt la dissidence de Mokoto 87 qui est en deuil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fait en Kamba le 4 octobre 2021 pour l'Église Kimbangiste, révérend Umbambundu Diambu, directeur de l'école de formation biblique, révérend Katembo Meyamonyo, président général de la commission de discipline et conciliation. Bande ko babolingo boyebi tina nini nkamba etindi batata oyo mbango pona kosala mise au point oyo boza na web sabino eza na tina mosusu te eza na tina ya ba tweet oyo bozali komona ya présidence ba tweet oyo bozali komona epai wapi ba souhaiter ba condoléances e makamba komi wana tangu nkamba zu yango eningisi bango biloko libumu. Ole ba répondre mbala moko bake mopanzi njoka nde bazo beta mabanga